Je m'appelle Princesse Odile Mounongo et je voudrais réagir. Le but de cet audio est ma réaction par rapport à ces deux vidéos que j'ai vues de l'UDPS où j'ai vu des hommes qui parlaient et dans des termes très péjoratifs du docteur Denis Mukwege. J'ai été choquée, j'étais éberluée, je secouais la tête. J'étais outragée, je manque d'adjectifs. Mais ce que je veux, le but de cet audio est de dire que si nous-mêmes, les Congolais, on ne respecte pas quelqu'un comme le docteur Denis Mukwege, alors c'est pathétique. Mais d'un autre côté, je me suis dit, je comprends. Quand on est habitué à être dans l'obscurité, dans la bassesse, on ne voit pas la hauteur, on ne voit pas la lumière parce qu'on est habitué à l'obscurité. Mais le docteur Mukwege est un homme adulte, il peut se défendre. Mais le message, ce que ces hommes-là disaient, je me suis dit, je comprends, ils sont du Kasaï. C'est une culture qui ne respecte pas la femme. Qui ne respecte pas la femme. Contredisez-moi si vous voulez, mais je sais de quoi je suis en train de parler. Et après tout ce que la population du Kivu a vécu, après tout ce que les dames du Kivu ont vécu, nos dadas, nos mamans, vous osez venir parler dans ces termes-là. Vous-même, est-ce que vous n'avez pas de femme? Vous êtes sorti du ventre d'une femme, non? Je vais être poli, je ne vais pas me rabaisser et aller bas comme vous, je suis Moussoaïli, nous on est poli. Donc vous êtes sorti d'un corps de femme aussi. Alors c'est choquant de voir des hommes congolais parler dans ces termes-là au sujet des femmes congolaises. C'est ça, c'est ici où je suis fâchée, c'est inacceptable. J'ai attendu 2 jours, je n'ai vu aucune réaction, même pas une femme du Kasaï se lever et dire aux hommes du Kasaï, vous n'avez pas le droit de parler comme ça au sujet de nos dadas du Kivu. Personne n'a parlé. J'ai attendu, personne de l'UDPS n'a parlé. Mais si c'est ça, vos communicateurs, mais alors que Dieu nous vienne en aide. On est tombé bien bas. Là, on est au niveau de la boue. Il n'y a pas plus bas que ça. On a atteint le summum de la bassesse. Ce n'est pas possible. Comment pouvez-vous parler comme ça des femmes congolaises? Quel genre de nation sommes-nous? À l'extérieur, les gens nous regardent et on est ridicule. Alors, ces deux individus, les deux vidéos que j'ai vues, c'était des vidéos différentes, sont la personnification, la représentativité de l'UDPS. Alors, à ces messieurs, ces grands boinas de l'UDPS, vous devez présenter des excuses à la femme congolaise. Je suis une femme congolaise, je suis une maman congolaise et je suis un pasteur congolais. Je viens vous demander, vous devez présenter des excuses. Ou au moins vous démarquer de ces personnes-là parce que nous allons vous associer, vous tous, que vous êtes ensemble, que c'est de ça que vous pensez tous comme ça et que quand vous êtes ensemble dans vos réunions, c'est de ça que vous parlez. C'est l'image que vous projetez à nous qui sommes loin de vous, qui ne sommes pas dans vos réunions. On se dit donc l'UDPS égale manque de respect. C'est ça que vous me donnez. Et je suis bien triste, je suis triste. J'ai vu cette réaction des femmes du Kivu réagir. Et alors ensuite, je viens par solidarité à mes dadas, je viens parler parce que c'est choquant. Nous, en tout cas dans la culture swahili, nos hommes nous respectent. Les hommes respectent leur maman, ils respectent leur dada, ils respectent leurs épouses. D'où on dit dada, même si c'est une petite fille, bibi, même si c'est une petite fille. Mais parler des parties privées des mamans comme ça, avec bassesse, il fait même le petit mouvement avec son doigt là, il enfonce les doigts, il enfonce les doigts. Mais c'est choquant! C'est choquant, ça c'est vraiment, le Congo est tombé bien bas. Et voilà, je m'arrête là. Mais je voulais réagir parce que ça c'est inacceptable. C'est inacceptable d'avoir des hommes congolais traiter les femmes congolaises comme ça. Si c'est OK pour les hommes congolais, kassaïens de parler comme ça de leur épouse ou de leur femme, de leur sœur, ça c'est entre vous, ça ne me regarde pas. Mais nous demandons le respect, nous demandons la dignité. Je suis outragée en tant que femme congolaise, je suis choquée et je n'accepte pas. Voilà, je voulais vous le dire parce qu'on ne peut pas continuer comme ça. On ne peut pas descendre, aller aussi bas. La nation, on est la risée de tout le monde. Ces vidéos-là ont circulé partout, même ceux qui ne parlent pas lingala. On a traduit, on a mis. Excusez-moi, j'aurais peut-être dû faire cet audio en lingala, mais je ne parle pas lingala. Et ils sont congolais, donc ils doivent parler français. Tout le monde parle français dans le Congo. Voilà ce que je voulais dire. C'est vraiment choquant, c'est un manque de respect inimaginable qui donne la chair de poule.
Et maintenant, ma question, c'est quel genre de papa est-ce que vous avez? Quel genre de maman est-ce que vous avez? Comment est-ce que vous traitez vos femmes? Ouh, que Dieu nous vienne en aide. Que Dieu nous vienne en aide. Le Congo a besoin d'aide. Il n'y a que Dieu qui peut nous sortir de cette obscurité. Merci beaucoup. Mbote bana Congo, République démocratique du Congo, eza pasi mingi pe mawa na pouvoir oyo ya IDPS, pouvoir ekomika ya mafinga, ba insulteur sur insulteur. Vraiment eza mawa mingi. Oyo communicateur na bango soki Jean Moniere de la honte, Moniere na bino wana ya soni. Bolongolaka pe chapeau wana bolataka ngo te parce que eza chapeau ya soni, chapeau ya mafinga. Tolandi audio oyo fingi bana ya nini ba mama basi ya Goma ya Bukavu place ba violaki ba mama wana. Ofingi docteur Mukwenge. Ezambala na bino ya liboso bosali yango te. Zakari Bababaso afingaka pe docteur Mukwege. Yo pe lisusu ofingi parce que boza parti ezali na kati ya pouvoir bakosala bino eloko moko te. Mafinga na bino wana boza kofinga. Botiaka kango ba stock na kati ya ba banque na bino. Un jour ekolanda bino. Nalingi na loba boy. Na ba mama nyonso ba swahiliphone. Na lobi ba mama nyonso ba swahiliphone. En commençant tout d'abord par là. Na l'ère à ba élection. Oyo parti eza kofinga batu. Mukolo kaka bakobanda. Ndenge bafingi ba mama ya Bukavu. Basi nyonso ezala basi ya Bakongo, basi ya Bandundu, basi ya Congo Central, basi ya Kisasa, basi ya Katanga, Kisangani, ba mama botelema. O baza kofinga bato ya Bukavu, ezaka bato ya Bukavu mutu baza kuna te. Na bato ya ba province mususu baza kuna. Ndenge na Kasai kuna, ba mama na bango babotaka bango na munoko. Babotaka bango na voix basse te, eza malamu mingi. Mais soki babotaka bango na voix basse, ndenge babotaka basi nyonso, bazwa malédiction na bango na mutu oyo alobaki ye soki Jir Muniere na yebi ata kombo na ete soki Chibanga, soki Chimbalanga, soki nani kombo na ye ya mboka na yebi yango te na ningi ata koyeba yango te. Audio etamboli place nyonso. Ba mama na ba violaki wana. Est-ce que bango balingaki nani yango akolinga ba violer ye? Yo soki Jir Muniere na province na bino soki baki ko violer ba mama. Boko beta maboko. Boko beta maboko. Bozo beta maboko te parce que eza na kati ya province na bino Kasai te. Eza makambo kobomba pete parce que l'air bino boloba kabolo toza bato ya IDPS, toza bato ya Kasai et toza biso toza na pouvoir boko nzeza ya biso. Eza mawa mingi. Eza mawa mingi pona bino. Yango wana toza koloba boye. Na yo Jean Moniere, ata pardon wana osengi. Biso ba mama tobo yango. Malédiction elanda bino. De génération en génération. Malédiction elanda parti na bino. De génération en génération. Tokobanga eso eloko moko te photo lo bango polele. Parce que bato wana ofingi bazela bato babota kiyo. Ndenge bino kuna na Kasai babota ka bino na minoko. Biso batia biso babota tobota ka na voix basse. Mais bino ndenge babota ka bino na munoko. Makambo na bino nyonso elekaka na munoko eza kitoko mingi. L'air mwasi akende kobota. Biso toyebi ke tobotaka na voix basse. Et pas na bino kuna mwasi abotaka nde na munoko. Moyen ba mona mutakala na bango ezate. Yango nozofinga. Et puis l'air ozo kofinga. Ba mikonzi na bino mutu moko inquieta ka bino azate. Eza makambo olie bo solo la makambo ya mboka na kati ya ba réunion na bino bokende ko solo ndenge ya kofinga ka bato. Ndenga kofinga bato eza komona lelo eza eloko susu kobomba te eza eloko susu ya kokende koloba na nsima ya ndako te parce que lelo bino boza kofinga il faut boyeba ke droit de réponse pe ezali muntu nyonso akoyoka audio oyo bopanza ngo epa bamama nyonso bamama botelema
Mutu nyonso akoya na campagne alobi IDPS mabanga. Bobanga lisusu eloko moko te parce que kofinga baza kofinga tolembi tokomi nango na suka tolembi bakende kosala campagne na nde Kasai parce que kuna na Kasai babotelaka basi na bango babotaka na munoko babotaka na voix basse te bayebi ko violer douleur o muntu aza nango ba violer docteur Mukwege aza kosala par tous les moyens babongisa ba mama wana lelo bokomi kofinga docteur Mukwege aza n'importe qui te soki tozaki na pays moko eza na droit ndenge bolobi ke bino nini IDPS na bino boza ba démocrate mais makambo wana kofinga melese silaki mafinga nyonso euta kaka na kati ya IDPS nde place panier ya mafinga ezali dictionnaire ya mafinga eza na kati ya IDPS université ya mafingologie ya mafinga eza na kati ya IDPS baparti mosusu mafinga ezali te bino soki boke ba réunion bokende ne réunion boloba ndenge nini ya kofinga ata le bozaka parlementaire debout na bino soki olandi kaka ezaka kaka makambo kofinga bato culture wana baprésident nyonso balekaki na kati ya pouvoir mafinga ezalaki te mais bino boleki na pouvoir culture ya kofinga na bato mosusu na bapays mosusu babande kopesa biso lozito babande kopesa biso respect eza lisusu te toza choqué bamama bote babukavu Goma Kisangani este yote benye kusema Swahili mushichike pardon ya ule mutoto mwanaume ule Kasai ule alichambula banamuke ba congolaise bote ba swahiliphone bote mushimame bandundu mushimame baswahiliphone bote bale fashotele mwiko mushimame na mushika itike pardon ta shiku moya mtoto mwanaume ata na pika magoti na muna kani mushika itike pardon yake ba congolaise bote mushitike pardon ya mtoto mwanaume mukatale na romoya parce que ina malabo kwanza manachamba bantu Zakari Baba swari muchambaka tena Dr. Mukwege anachamba na bale banamuke beko kula sema ni nini manigance ya Dr. Mukwege njoko natumaka bantu banza kuvioler banamuke Zakari Baba ni wapi wa Kasai huyo na yeye munyere communicateur wa IDPS na yeye namuna moyo savile kule kwabo banamuke bane bazaria bibi yabo banazaria ka batoto kukinwa abazaria ke kufa shile shiba namuke bote tunazaria ka batoto mushika itike pardon ya mtoto mwanaume na mubalaini kizazi yabo yote mujima mubalaini bamama mubalaini mukamate bikwembe mupike chini na mubalaini mushibaache inatuuma sana kuro na inetushoke sana na itupatia huruma sana banamuke biko na teswa leo le baba Dr. Mukwege anafanya yote ke banamuke bakuye normal be batengeneze bashiko na ile susi bobe konenda kucheka bale banamuke aina mala ya kwanza kuma audio ingine bengine bazazima bale biko nakufa kubene bakufa lwabo shilo tuko na kuna ma champagne ma audio yikwako na ile circule bamba swahiliphone mushimame en tout cas tunashika buruma sana huyo mtoto mwanaume mushichike pardon yake kama uko swahiliphone hapana kuitika pardon ya huyo mtoto mwanaume bakongolaise bote mushichike pardon ya huyo mtoto mwanaume naza kobeta lisusu sete ba congolaise nyonso ya Bakongo ya Kisangani ya Équateur ya Bandundu ya Katanga Nord Kivu Sud Kivu Maniema bondima pardon ya mwana mobali oyo te bepo boloba bilakeli mabe mpo na mwana mobali oyo libota na ye nyonso mobimba oyo nyonso bafingaka eza mbala ya liboso te bafingi Zakari Baba baso pe asa finga bato bafandi nye oyo lisusu aye kofinga pouvoir yango ekomika ya mafinga bamama soki kuna na nini na Kasai basi na bango babotaka na munoko eza malamu mingi nzamba asalaka bango ngolu me toyebi ke biso epa na biso bato nyonso eza na monde entier basi nyonso babotaka na voix basse en tout cas esali biso pasi pe mawa mingi oyo nyonso akoyoka video audio oyo
Bo partager ngo bisika nyonso. Ba mama bo telema. Ba mama bo leka na ba télévision bo loba. Bo vanda nyete. Bo loba bo telema. Bo loba mafinga eleki. Biso bana basi toki kozala ba finga ka biso ndenge wana te. Soki bango baza na culture na kasa ya ko finga ka basi na bango ba finga akuna me ba bando finga batu nyonso te. Maintenant, il est venu encore utiliser les faux pour devenir maintenant président de la République. Ah, mais Chilombo est... C'est grave, hein? Ah, mais tu peux ça sonne. Oui, que Chilombo est vivant. Félix a vivant, maintenant il est vivant, ok? Comme ici, 30 ans. À 30 ans, mais Félix a eu qui m'a sonité, a eu qui était, a qui pour falsifier diplôme. Vous imaginez pourquoi? Il passe au siège des Nations Unies. Il dénonce le pays où ils ont agressé Mbokanaye. Tampon. L'armée kenyenne dit il est venu non pour faire la bataille avec le M23, mais lui il est venu contre le M23. Kabila sali 18 ans à pouvoir. Nami kaka. Mindele batala kabiso la musika babia. Mamba ba Congolais na botika ngo bango mo ba résoudre. Parce qu'ils connaissent qui est l'homme congolais. L'homme congolais parle trop. Parle trop. Il n'agit pas. Aucune armée catholique qui venait à nous donner un peu la motivation. L'église catholique corrompue. Après, Bozoluka Mundele, Ayana Congo. On attend le secours des autres. On attend le secours des autres. Mundela kosala bien. Mundela kosete mutabimate insécurité. Ba Rwandais si ba koti na kati ya capitale. Les Rwandais sont déjà dans la capitale congolaise. Mais qui est l'auteur? Qui est l'auteur? Moteur. Yamakambo tozomona oyezo komela Congo. Pourquoi vous cherchez le diable? Nenge ba yebisaka biso dans le christianisme, allez prier, jeter les démons dans les lieux arides. Pourquoi vous cherchez le diable et vous chassez le diable dans les lieux arides? Mais votre diable au Congo aujourd'hui, c'est Félix Antoine Tshilombo. Pourquoi vous ne voulez pas comprendre les Congolais? Pourquoi vous êtes dans l'émotion et dans les sentiments? Antoine Tshilombo. Le monsieur a commencé à falsifier d'abord l'identité de Père Naye. Son père était vivant. Il n'a jamais accepté que Tshilombo devienne Tshisekedi parce qu'il s'est présenté aux élections de 2011 au nom de Tshilombo. Papa n'est vivant. Papa Koufi a bakisi Yemoko Tshisekedi. Il n'y a pas de documents où ils ont attesté Yé Kombo Naye Tshisekedi a joué un autre camp. Bokende na Assemblée nationale à Kinshasa, allez-y vérifier. Makambo Nozel Sabino. Bogomo na yango ke na élection 2011 tant akoma ki député kombo na ezala ki Félix Antoine Tshilombo. Mais comment comme Tshisekedi? Ayi abandina no faux na famille. Abongoli kombo na ye. Ajouter kombo na ye pour na kobenda lupemba père. C'est un forceur na iloko ndenge. Awa na poto na IDPS. Donc, banda ce jour na ye, tant na ye dans papa na koufi, y a eu que de faux. Élection na ye na IDPS, c'était faux. Élection à main levée. Tu l'as commis président de l'IDPS. Il y a faux. Il a amené le faux dans l'IDPS. Il a bouleversé le statut du parti.
Antoine Tshilombo. Le monsieur a commencé à falsifier d'abord l'identité de Père Naye. Alinga comme président, il utilise encore le faux. D'abord, avant